biso yango wana topona bosolo pe bosembo pona ko communier pe na bino peuple congolais pamba te bozali ebele bokotala biso na bamboka ebele libanda ya Congo na ba province na biso na ba commune na biso yango to pesi bino mbote pe kimia esika banso bozali bande kona poko lelo tokosolola mambi ebele tokosolola maimatali maponami oto bengi na poto ba élection tokosolola maimatali dialogue pamba te mokonzi ya mboka ndeko Joseph Kabila Kabange ye abandi déjà abandaki déjà ba consultation personnelle na ye moko akoyamba bato akoyoka ba déshydratant na bango pe tokobeta masolo matali UDPS pambate lelo UDPS eza pe mwa moke au centre ya makambo ebele ezoko lobama mwa mambi mingi mako tourner na kati ya UDPS na poko ya lelo bandeko lokwa bosengaki tozuye tozongisiye ndeko Kovo Engila oyo azali député national oyo azaki élu na circonscription ya Funa na plateforme oyo tobengi 7 qui ne veut rien dire d'autre que soutien à Etienne Tshisekedi. Ndeko Kovo Engila mbote na yo. Mbote na yo ndeko Willy. Boni nzoto, boni makambo manso. Ouais, passe aux le kamala. Ndeko Kovo na totondio botondi ndengo sili ko solola pona maimatali mboka Congo pambate masolo mazali mingi mais ya yambo ezali pona maimatali dialogue pour mokonza mboka ndeko Joseph Kabila abandi déjà ko consulter bato mais dialogue yango ndeko bandeko opposition balobaki kete ndeko Etienne Tshisekedi asengaka déjà dialogue mais sikawa tokomi otala na miso UDPS yango elobaki dialogue et comme le quoi to bangana le poto sceptique balingi susute ko participer dans dialogue soit disant que formant un dialogue au bango basengaki eza te bandeko ya majorité ba ko pesa ndeko Kovo Engila motuna ya yambo ezali boza d'accord pour un dialogue to boza pour un dialogue te. Merci ndeko Willy na motuna otuni bato faut pas comprendre du Cambo bien parce que nous sommes des soldats du peuple, ceux qui ont répondu à l'invitation à Bino, à chaque fois vous avez un abisso, et ça pour tout symbole afin que la population aïba ezali ni les macambo. N'a pas de l'objet à l'ingala tête dans le ballon de l'oni support de l'eau. Mais dialogue où le président tient à soutenir qui, pas à soutenir, ezali démarche à la communauté internationale. Par rapport à la résolution 20 98 il y a les Nations Unies. Oui, le Bénin, oui, stupide, oui. Par rapport, il y a accord cadre, il y a 10 Abeba. Il y a un arbitrage international. Il y a 4 dialogues. Il y a 4 dialogues. Vous savez, Makamoto, pour tout le monde, le président Tshisekedi à gauche, l'équipe naïe, le Kabila à droite, l'équipe naïe. Le président Tshisekedi a prêté seulement, le Kabila a prêté seulement. Donc, guerre des années noires. La guerre politique. Au place président Etienne Tshisekedi à télé. Mais en interne aussi, il y a un problème de fond. Oyo, ndeko Kabila sengeli ko lobana équipe naïe, ba lobela kati. Banda babani o kamamboka. Vous l'avez dit? Donc, tant que le président Tshisekedi a lobby que Aza d'accord dans le format de dialogue, selon des démarches de la communauté internationale, c'est-à-dire, Eza Ndeko Kabila a présenté la majorité. Consultation populaire, donc Ndeko Kabila a consulté le peuple congolais pour qu'aboutir dans le dialogue. Le pourquoi il y a des marches d'ailleurs, mais bien, est-ce que Aza d'accord le gouvernement cohésion nationale? Est-ce que Aza d'accord na la résolution la concertation? Na éviter le gouvernement motivé à qu'il y ait un format. Na lundi ba interview ya batunyo so bakute na ndeko Kabila. Ezo kamusaka ngai. À part ya monseigneur Mosengo. Na lundi ndeko Imbuta me. Na kamu bangbati na Kabila kesa bilanga akine retraite. Akisa l'élevage na mboka na bilanga.
eza discours ya ndeko Kabila ya ndeko Kimbuta soko landi interview ndeko Kimbuta na ebité soki za conclusion na bango ezaki ndeko Kabila akende na mboka asa Kabilanga asa bilanga ndenge ya lobby wana donc eza ba propos uti pa ndeko Kimbuta OK ozaninga donc motivation est saliée et yebi kaka yemoko mais comme président Tshisekedi yebi yango sikoyo biso pe to comprendre démarche na yete to préférer to fana na biso to interdire à consulter peuple té to interdire aza libre pe na droit de consulter peuple ya solola na mutu nyoso la ngo solola eza droit na ye ndeko kovengila yo biso mo to benga ngo ba consultation mo konza mboka ko sala mais ce qui UDPS qui peut vers mo konza mboka ndeko Joseph Kabila pambate yende mo konza il faut ba kendeka mais ba ko kende pe na consultation bo sololi bo comprendre pe libanzo nini oye azo sengila dialogue na consultation ba solola té il faut y avoir un problème na yo au déposer yango et pas ndeko Kabila pour que alguien ko résoudre est-ce que le problème oyo IDP se présenter na président Tshisekedi ba remettre en pas ndeko Kabila à répondre makamwa non et ça sujet à débat il faut cadrer ça la définir et ça quoi un match à football pendant le micro de football ba mo apesa ba l'histoire ba faux penalty ba ni ba obeta l'histoire football même dans l'assemblée tango bocha ba yaki kuna le président n'a pas mettre l'histoire football donc peut-être on a football na football ce qui arbitre ya zate balobi bon renaissance do beta na iman oyi ba premier renaissance za kana na iman siko arbitre ya zate match on se beta est-ce que bato ba obima vivant to ba mort ba musu ba obima ba musu mais ndeko Kovo il faut ça ko solola ko dialoguer est-ce que ndenge za non na lobi ndeko Kovo ngila bandeko ya majorité comme bandeko opposition bango banso bazali ba congolais est-ce que pour ba congolais ba solola entre bango ba congolais il faut ka moto moko ali banda za au centre ya solo yo bino bi bandeko nyonso la majorité basi ba congolais basi d'Afrique bazana kata majorité ba chinois bazana kata majorité Anglais, la majorité. Mais tu es sûr que la nationalité congolaise du Cameroun. Comment on peut cette définition? Tu es dans le lobby, hein? Est-ce que les Congolais, entre Bissot, tu es solo la tête? Mais, tu es solo la déjà. Dans le Parlement, tu es la majorité, tu es dans l'opposition. Mais bien beaucoup réclamé, non, bien beaucoup réclamé ma camoté, notamment le calendrier par exemple électoral où ils ont posé problème. Le président Tshisekedi a posé problème à dialogue au lobby on peut la président Tshisekedi. Comprends? La dialogue, on a la dialogue. Biso comme état opposant dans 4 institutions. Tout le monde qui calendrier électoral, dans la nouvelle loi électorale, et zana bad, bakoka jambe na 4. Il y a un autre qui mémo na CENI, tout le la CENI répondre biso. Parce que CENI n'est pas une institution d'appui à la démocratie au Congo, dans la charge d'organiser l'élection. Tout le monde qui organisation à l'élection, oh, Seigneur doit présenter biso, et ça, si j'ai un problème, et comme il y a des ordres, il y a des gens tout le monde, la majorité, doit s'unir, tout s'adresser, dans le on est équipe. Bon, on a présenté le calendrier, on a présenté le calendrier à ma baie. Mais dans la majorité, comme il y a l'eau électorale, oh, il y a des gens qui sont sénateurs, qui va longo les 6, va longo les boules. Je regarde le Kouta. 2016 élections exactes on a dit même Roubero alors ce que tangi lo électoral moi to ba na peuple azo na ni me lo ba vérité baba ko linga baba inanga ba idanga na lo bete po ba linga so ba mo na te na lo ba ne bosembo ozomona pona musala to sala ka ba to kufaka ba to bakanga ba na ni ko za la responsable ya makila ba tuti na zeko za la responsable ya pasi ya ba tuti tout ça va l'obéir. Au moins, tout ça na charge moko. Biso bato c'est champion du Congo. Et ça mérite moko facilité. Tala munene ya Congo. Mais toke na ba ponami. Peuple a tondi si ba voix na cette demi champion du Congo. Pourquoi tout le ba vérité non étali politique? Mais attaque ba lobi toute vérité n'est pas bonne. To ko ba vérité oyo. OK. Et ko bo misa ba tout po bato ba bon ba kufate. Ils ont un intérêt na biso nyos. Pour les raisons Congo et peli moto.
hein de wili okoluka mapa okoluka lo bakolia biso to okoluka et comment on a dit mais ndeko kovo ceux qui lelo bandeko ya majorité bandimi ko ki dialogue ndenge bino bolingi ndenge bino bosengi que arbitre azala moto moko azala bango baza orgueilleux balingaka bango so bakoma ba ministre c'est ça le problème bali bango so bakoma ba proche collaborateur à Kabila yango le problème tiraima ça baza tellement ébélé mukie baza na pembe na ndeko Kabila mingi baza na garage yango kuso na balingi baza na pembe na Kabila ne ba mo baloba ke no ba ye pembe na ndeko Kabila pona kolia comprendre ndeko nkiki ya lobawa totondi yote ndeko Kabila donc cela veut dire ba lia donc pour tonda il faut lire ya lobi ba tondi ete yango za ministre za continuer kozala wana les autres peuvent m'amener message que non ils ont lire pembe na Kabila basa na course ke ngolia mais ba fungoli brèche opposition continue le gouvernement ouais nete tant yo lobi ke bango ba les individus opposition est régie na mobé mais ça représenté par les individus oh ba mandat so ju mandat de représenter bango ti statut ya opposition lobi ke so ko continue na gouvernement au long membre opposition aux sous opposantés donc so ko continue na gouvernement on s'opposer na nani OK c'est la révolution de la modernité beaucoup de Kabila vision mon programme mon siko faut s'opposer na nini on s'opposer na peuple le so ça na comprendre le so comme OK côté kuna on s'opposer na peuple ndenge Thomas Louaka s'opposer na peuple kati ba réseaux sociaux ba kati internet le peuple la linga c'est ça l'opposition na kata la majorité c'est ça donc ba lugela bentera peuple ils en abé au moins dialogue oyo et ça dialogue il faut ndeko Kabila asala ngona bato majorité na cercle on a parce que akosala ngona bato majorité ndenge ni bango ko famille politique ba problème ça na kati tika na démontrer ba problème nini oyo moni na kati oyo na kati opposition zo mona ba problème te même l'opposition peut ba problème ezali ndeko ko vous permettre tolo ba majorité pour tolo na permettre ko loba mais oza moto majorité te oza bien placé te pour loba makambo majorité na lobi boye naza député national acteur politique na kati ya Congo ndenge bato majorité bazala bazomona ba problème na kati ya opposition ndenge biso tomona ba problème na kati ya majorité tout ça ba véglité ce problème nini est la majorité na kati ya au moins lelo majorité eye ko appauvrir ba congolais matata pone moni lo mokese aye na budget moko satanique un budget maudit oyo Congo elobi ke soki bafuti yo $100 c'est situation Congo ils ont démontré que soki ozana bafuta bo $100 oko bokola bana ofutela bana classe oli appelle les premiers les trains yo na mwasi na tozoka ozana mwana moko na mwasi ofutela ndako oli les premiers les trains na $100 situation Congo démontré que c'est impossible mais ndeko matata pone ya lobby les cadres macroéconomiques nous dit ceci, ils ont démontré les chiffres. Et ça, c'est la mort au Congo. Le peuple a souffert d'un degré moko. Vous pouvez imaginer. Tant que vous politisez, vous choisissez faire rabat. Surtout dans la majorité. Ajoutez 2000 francs, moi 3000 francs, après si ban. So ba, beri bon la parlement. Ba beri ban ba bini la rabat. Ba bien bon combien? 2000 francs, 3000 francs. Tellement d'aller l'équipe, même pour 2000 francs, il faut mettre un drapeau, il faut mettre un banderole. Au téléphone, c'est un mot tout kaka. Papier bon 2000 francs, 3000 francs. Tant que ça mais pour nous changer vie na bango. Ba pesa bango misala. Ba koti sa bango ne au moins ba kota ne école. Ba ye ko la taba métier. Menuiserie ezali. Plomberie ezali. Maçonnerie ezali. Ba pesa ta banana ba ye ko la métier té. Donc ça se limite là, c'est mauvais. Or, dialogue Ndeko Kabila face à la dialogue n'a pas de majorité. Parce que ça a 15 ans de pouvoir. La révolution dans 5 chantiers est simbité. Révolution de la modernité est aussi simbité. Bukangalo Jope est simbité. Il faut pas zonga pour battre dans une année. Il faut battre la majorité, zongi bango na bango.
est-ce que budget oyo totia na Congo ezo résoudre ba problème ba congolais to ezo résoudre ba problème ba congolais te soki ba moni que budget oyo bazo diriger nango Congo na programme wana e bongisi via ba congolais batika yango to kene nengwa ndeko Kabila kena 2016 akine mais soki ba moni que za yango te et que ba région ngai pour que ba population zo mona passe ndeko Kabila bakena ba dire wala keno budget o matata pona yaki nango eza budget lokuta bon nani na kati ya majorité akoki ko piloter budget à 50 milliards pour décanter premier ya ba congolais. Mais budget on pas 50 milliards. Il faut ça là. Il faut budget on a payé, il faut ça. Congo est un pays riche. Olanda ki pasteur o ya te ki na église protestante le 17 mai. Makambalubaki. Ils ont somo. Na nani pasteur on malubi makamba somo. Après cet exemple ya Nzambe tanga salaki Congo. Atondisi kita nyonso na Congo. Mais pourquoi peut-ce Congo balisa bien tika ko bangate au moment la qualité ba politicien oyo na kotia kuna donc il pour la passer wana bato ba diriger biso baza ba politicien mabe bato mabe abimiso na nzela lilubanzana donc matata ponyo na équipe na ye baza mabe po bazo ko ka lier sa peuple congolais. Mais programme il faut approcher Jali. Lelo bâtiment bon OK où est quoi abriter. OK d'accord. Même ndeko Kabila longoli directeur à cabinet naï. Achegi directeur à cabinet sika. Pour eux azaki on a zoko nyoko la bato présidence. Un paiement na présidence. Ba chauffeur, ba jardinier, ba mécanicien, ba technicien à présidence. Bazo souffrir. Baza 500. Si 500 va engager 200. Officiellement. 300 va s'arrêter comme état bénévole. Mais. On a joué la présidence de la République. Présidence de la Congo. Vous l'avez dit? Bazo souffre un paiement. Donc, le chauffeur, on va se faire là qui est. Bapayabaya. Pour ça, Bapayabaya, on va tout. Pilo. Moi, prime, vous t'en. Ce qui va pas été oh njal même na bamba na muro to mona bana mura bele rouge donc bazana kita mais bazana souffrance yo yebi mais naza chef d'état-major général na émission que naza député national naza mwana soda bana muna baza bandovité baza be sika terroriste to skuto na kana bango pe na bakwe oh musée bo ba benga batuka musée. Ah, musée, moi, été à vous. Musée, de Kokufa. Musée, Chimboki. Baza, Congolais. Donc, tout sur la gana, civil, donc, bref. Donc, pour la yo. Tout sur la gana, couche. Ok, d'accord. Il y a des Congolais. Mais on a démontré que, même à niveau à présidence, retard à salaire, prime, bon, tu vas payer Kabila. Nous, tu vas Miki. Il y a un moment où directeur de cabinet ou à Sigaye. Il faut faire la mission. Il faut rendre service na peuple congolais. Ndeko Kabila tikali na inane. Manane ya suka ya ngoyo. So bato bozo sana bangwana. Na bato bo lakse bango programme 5 chantier de révolution. Soki ba liete ba olia susu wapi. Donc bref, Olingo Loba. Bref, Olingo Loba pilotage, il y a budget, il y a mboka parme de komatata ponyo. Il y a malobate. Yo to toloka mituna. Donc comme maneko la ndeko mosusu te. Pour azo yamba biso na ba micro awa a combien candidat président de la République. A combien politicien à banque sabat. De l'autre côté. Bino ba journée c'est boké bana bino. Toko beta bino sérieusement. Pour ndeko Kabila yemo ka beaucoup de violence. Quelle est la violence politiquement? On a besoin de violence, on a profité. Nabi politiquement. Ndeko Kabila na son équipe ba koka bisoté. Et ça la journée c'est moi koka bisoté. Ata beaucoup de candidats président de la République de l'autre côté. Aucun programme avec l'équipe biso. Besoin de détermination, besoin de base. Donc ne ponga na za candidat donc tout solo. Na biso boni ngana za reso anaconda. Vana ka ba serpa mike. Do ba to ba bima ba serpa mike. To ko détruire bang. Donc bref, concertation, dialogue na bango ba sala wana.
il faut pas ça tout autour du budget. Pas tout autour du parti politique. Tout autour du parti politique. Tout autour du budget on de komatata azo confecté. Le budget satanique y a de komatata. On l'a dit. Donc, Ndeko Kabila fois fana na bato majorité ensemble wana et ça autour du budget. Et ça autour du parti politique ba okende kuna ba flataka été. Po bango bazo ya kobina wana, moni ko la mbwa na nzale. So fungoli avec na baola mabilo na cuisine. Po moni constater ça ko baola mabilo na cuisine. Chunge bimi. So bato bazo ko. Baoya. So siko moni ba sane ko mobile. Ba moni samikile ko ba milu. Te. Il faut Ndeko Kabila fanda tout autour na bato majorité autour de budget. Parce que budget à Congo nde vi na biso fandi wana. OK. Ko bana na présidence de la République. Tina huissier. OK. Donc na maman maraîcher, ceux qui va changer budget via ba congolais nous se changer. Donc Ndeko Matata aye ba sika ko affecter budget. Ceux qui va sali ba concertation na bango dialogue na bango. Autour de la parti politique, va comme ça va ministre, va PDG, va vice-ministre, Ndeko Kabila ko bima na catastrophe. Donc bazo memaye en affaire. Pour ça na congolais mon côté, na ya chômeur, na azo sala, azo sepela na matata pour na programme na budget, na révolution de la modernité. Muta soutenir wa linga ngo azaniti. Mais courage quand même ça Ndeko Kabila exact, ba comme conseil, non nous devons dialoguer avec cette telle équipe, nous devons dialoguer avec tel parti politique. Nous bon changer ni. Donc, bon dialogue na parti politique wana botiki matata ponyo premier ministre botiki budget satanique ndengwana via ba congolais ko changer té mais via ba politicien ba kozala pembeni ya Ndeko Kabila na système ya totondité ils vont se retrouver. Ndeko Kuvo ingila to avancer moke pambate makamba ko soleza moment moke belé to kotana no pour na makambo matali IDPS to bana ko bake IDPS o expliquer déjà dialogue nini obino IDPS comme sukali mikolo ya na na motuna moko na tuna ki yango moto moko IDPS a monsieur Paul na otuna na yo Ndeko Kuvo ingila pambate yo zali député national élu ya plateforme 7 soutien à Etienne Tshisekedi c'est que bozana moi branche moko lié na UDPSP lelo na UDPS na absence ya Ndeko Etienne Tshisekedi toko yoka Félix Tshisekedi pa koloba makambo pe kokende est-ce que na UDPS Félix Tshisekedi a occupé koloba likambo et tosami na UDPS azana parole d'honneur na UDPS mais on a comprendre batute likambo a Félix gauche Félix droite Félix azali secrétaire national azali chargé la relation de l'extérieur et à parti fonctionne ya mwana so andero wana bolingo me Félix wapi akoma rebelle akoma dissident to akoma nani aza secrétaire général à parti chef exécutif azali mutu engagé ka IDPS mutu aza na qualité ya na pouvoir engager IDPS na ba dialogue na ba gauche à droite ezati Tshisekedi yenda za habilité à engager IDPS Tshisekedi est en vie Tshisekedi est en bonne santé, à sa convalescence. Afandi Azaliwan. Pour ce que vous dites, vous avez une image, il y a IDPS, moi, na Tshisekedi, Aza Bandi, aye ko diriger IDPS na défi. Aza na moi, moni ne mou moué l'ouban. Alors, le que secrétaire national, n'a pas attribution à ça, moi. C'est ça, mon tour, à part attribution à part attribution en tant que secrétaire national, arandaka compte ya musala na ye et pas ya Bruno Mavungu pas ta chef ya exécutif Bruno Mavungu azali secrétaire général ya IDPS exactement ba fumu so ba benga Bruno Mavungu premier ministre azali secrétaire général ya parti. Mais Ndeko Kuvo, très rapidement auteur kolobadika moko très important OK batubatika komema Félix Lokola alinga azatula trouble fait ngata IDPS té. OK, ba trouble fait na IDPS bazali. Pas exact question. Ba bandi ba criminel na IDPS bazali. Exact. Au moins net lelo. OK. Pouvoir les autres musala moko makasi na kati IDPS. Ba créer branche moko ya ba indépendant na IDPS. Ozomon. Sikoyo à chaque fois que ba élection zoya au monde image ya IDPS balakisa ngo image moko ya mabe
bapresentaka idps ezoko parti moko eza na désordre, parti moko eza na babandi na kati, parti moko eza na badelinka na kati. Nzoka idps eza na baresponsable. Sikoyo pouvoir ezwaka sikoyo bana moko bateka bavandeur d'autres. Omoni bana ndeko Kimbuta apekisa koteka mai ya bachasse, bato bango na bachômage. Bana batekaka bapombe, batekaka mai ya bachasse. Alors, pouvoir de comme utiliser bango. Babi manakola bango baza na image ya IDPS. OK. OK, IDPS c'est un parti politique ezali na ba organe de base, na ba organe centraux et ça na ba cadre ba responsable. Olandi? Donc bateau yo baza habilité ya ko engager IDPS, ya ko lobana kombo na bango. Pe bateau et puis bozo s'intéresser na ba candidat IDPS. Tinga zo comme ça. Ba cadre IDPS bazali ba candidat pe ya IDPS bazali. Et monsieur Zali de Kokomo to l'exercice. On a comme état ba cadre to comme ba candidat na 7 soutien Tshisekedi to yebanaki lelo tala nde wili. Omoni lelo émotionnel une émission, faut attendre 10-15 minutes où ça rend musique. Moi 10-15 minutes il y a bonus pour na ba kinoa. Pour basali lelo fierté moko 7 soutien Tshisekedi champion du Congo. To beti ba PPRD. To beti ba parti no so yaki na loyenge. To panzi bango pena couloir. Comprendre. Donc moi 10-15 minutes on a ndeko kovo otako relever otako kotombola likambo moko mais yo za député national na ko rappeler na peuple ndeko kovo ngila oto yambi na poko lelo za député national élu plateforme 7 na circonscription ya Funa ndeto yambi ndeko kovo ngila eza na scandale moko ezo ko kamusa peuple congolais tisikao makamo matali fibre optique balobi plus de 700 km. Singa fibre optique pate karango $20,000, c'est reconnu dans le monde. Mais biso basombi singa na $52,000, singa ya likolo batiango na C. Pambate dossier wana eza pas na bino na parlement. Ndeko kovo tango yokaki scandale wana lokola congolais d'abord. Pambate fibre optique eko servir na ba congolais banso yoza député national. Oza pe député à moto na mwenedi tu moto aza par exemple na Fizi to moto aza na Bulungu na Bandundu. Yoza député na bango. Ndeko kovo scandale wana ozaki yango ndengini. Moi, je ne sais pas si c'est un scandale. C'est un scandale. C'est un scandale. Bandela, tu vas réflexionner avant. Si tu as facture profondément au gang, Bandela doit coûter 10 000, 100 000. Moussala 100 000, ils ont 1 million au Congo. Vous avez bien dit? Salon présidentiel va tomber l'aéroport ou Yanji. 33 millions de dollars. Tout le monde d'accord. Tout le monde d'accord. Tout le monde d'accord. 33 millions. Au bout de 50 ans, au bout de ça, tout le monde est. Baïga, kocha, mastic, n'a coulé. Bah, millions de morts. Au camp, c'est leur méthode de gestion. Il y a un scandale. Scandale, les années, bah, force commune. 421 morts, Koundi Bango. Scandale yango wana yo benga bato babeti Greco yo benga scandale et ça méthode na bango yango ba totondi yote mais bango wana singa bachaka likolo bango bachaka na se po kufa babeta susu deuxième Greco ba benda omoni mikolo yo bazaka na discours moko po bango tu ba bikende ko kabila zokende. Il faut pas bend. Moi, il faut bend. Moi, il faut bend. Moi, maman. Gestion de l'été comme moi, maman. Moi, l'été comme moi, maman. Ça, c'est un danger. Donc, c'est un danger pour la République démocratique du Congo. Donc, Congo, il faut que Kabila fasse bateau, bazan, dinga, naye. Atika esprit, il y a bouclier humain. Nous sommes d'accord dans le vocabulaire parce que, à comme un bouclier humain. Attends, moi, tu ma bé. Alors, Dieu merci, à qui connaît la mission, à l'ongoli de Robochab, secrétaire général. A changé secrétaire général à PPRD. Là, au moins, ça va. Mais il faut continuer. Ndeko Bochab, à la secrétaire générale, le secrétaire général, il y a un problème, nous avons PPRD.
Yo za na miso bezo monate. Oza na miso bezo monate. Yo ni bocha. Oui. Yo ebié. Oh. Mais ah, tika. Ce n'est pas encore le moment, hein. Mais tu solo lango. Ça mon gros tu solo comme d'abord. Bouchab, c'était un homme extrêmement dangereux. Non, ça. Ah, ça dangereux politiquement. De ce genre il faut très brillant. Comprends? Mais biso tellement de bêta bon badada, hein? Bêta bon badada. Malgré du Bouchab, malgré du secrétaire général même. Coup de tête na ebisio, spi. Pepe de la. Moi mulunda champion du Congo 7. Mais lelo ndeko kofo qu'il a la cadre ya fibre optique. Oyebi que ndeko mende autai koloba ouvertement que télévision congolaise zokota na TNT. Limbisama mo que télévision congolaise zokota na TNT, télévision fait bandasko ko futama. Faut ba banda ko futa télévision ndenge sa maka na poto ndenge sa maka ailleurs. Mais ba congolais mingi balobi que moyen ya ko futa ka télévision zate pambate. Tu auras un problème, il y a courant d'abord, et puis salaire, il y a battuza malongate, et qu'on permette que batouté, comme à foutre à la télévision. Donc, on dit même une des commandes a posé problème, ils ont un budget. Solution, ils ont un budget. Malgré qu'ils ont le coutamingi, ils ont un sentiment belé. Mais le problème, on a atteint, ils ont fait un budget. Les fonctionnaires sont des pauvres, des militaires des pauvres, des policiers des pauvres. Si on est policier ou militaire, il faut fouiller. Soit il y a la police, car évidemment la police, il y a un bongo, il y a prime militaire. Il y a une patrouille, il y a une mais en termes de salaire, donc le problème, il y a Congo et Fanny na budget. Et Fanny na parti politique. Et Fanny n'a pas d'individualité. Donc, yo ozongil de komozito abimisa qui thématique abimisa qui tribut mon kalobi le Congo est un pays sans budget. Oh, bon à aussi. Congo est un budget. Congo est un budget. On va bien un budget ils allaient bon il y a staff. On a des villes à Kinshasa. Pour résoudre le problème, il y a 24 communes à ville à Kinshasa. D'après cet exemple, n'habite c'est exact. Et peut-être des 5 milliards. Pour résoudre le problème, il y a 24 communes. Vous savez, mais si vous Kimbout un exemple, on n'a pas de chiffre exact, il y a un programme qui est dans l'Assemblée professionnelle. Admettons, il y a une proposition à 1 milliard. Vous avez un bon staff, hein? Pour le ministre, il y a un staff. L'Assemblée professionnelle, comment staff? Donc, budget est incapable. Il y a résoudre le problème, il y a ville à Kinshasa. Il y a un moment où il préfère privilégier et si on va faire un attaque. Il y a un Kassavobo, un Gila, un million, un Tongue. Côté de moi, mais ce est-ce que le gouverneur a la secret dans Kimbalsek? Est-ce que vous avez mais ah yo beti c'est le mbao même mais ah yo beti solo à ville mais on se limiter là comment ça na bomber allumer bomber Kassavo a côté maton a zone gombe atikali wa gouverneur de la ville est-ce que c'est normal kuna na nzela oleki Kintuka ozo matakuna na Mbudi ils en a barba mo benga ko mo boye bo sene auto le kana na mati wewe wana tiki mutuka même wewe za na difficulté na tona na hemorroïde ko denda na biso non et ça normal té mais gouverneur a fani na ye ba ken fédéral ba tieno secrétaire général va nommer mais to ken Kimbuta ti wa ba makambo bon ba tieno secrétaire général a sika na PPRD ba ça ba danser ba ko ba chanter zai ko zali ba milise ba ngono ba yimba ba bina so bino ba politicier ba ko mo bina nini bo mo yimba bo bina ezani ndeko kofo so bo sepela nini ndeko bo maintenir ba tuna passe ndeko bo sepela bo yima bo bina ndeko kofo ingila ba do souffrir bino bo do fimba ndeko kofo ingila na motuna ngezali awa obeti li solo ya ville lelo ba candidat député provincial ba déposer ba candidature na bango mais
peuple congolais tout peuple quinois ils ont les lamois moqué pambate ba député assemblée provinciale lelo ezali meloko ezaka susute pambate na kati ya ville ya Kinshasa yoza député national na rotuna motuna wana pambate bino ezali Congo mobimba baloba makambo ya batapage dur de nocturne c'est-à-dire makelele ya l'église makelele ya babar ndeko kovo ngila ofre contact bandal pharmacie za moke bar eleki ebele pe makelele tango monso balobi bazwaka mesure mineur akoki kotambola na 20h te au-delà ya 20h te toujours mona ba mineur même na ba boîte de nuit na kati ya ville ya Kinshasa bato koloba ke wewa akoki kokota jamais na centre ville ba wewa bazokota centre ville bref on dirait que ba décision nyonso ville ezwaka ezaka respecté te mais bino comme étant ba député national peuple congolais azole la liboso na bino nzele ezalité mai ezalité courant na ville à Kinshasa ezalité bon bozu peuple botiki bango à la merci ya bato banso mais bato vimba te bato ba charger ya résoudre le problème bato vimba c'est tout ça au région de ngai tala ba balongo na général kanyam ba suspendre bon mona ba bato mabe bato comment on va suspendre commandant de la ville. Mais Moussa les amis, face à Moussa Moussa commandant de la ville des arts au banque Sabatouté. Moussa commandant de la ville des arts au Bouma Batouté. Tant que ça Moussa et tant que Moussa na yo azo ko exagérer. Té ko Bouma Moutou ça mabe. Ko Bouma. Nazaka d'accord te ba Bouma Moutou. Ba ko Bouma mwana na o wili ofandi ya o bela baner. Ba ko Bouma mwana ya leki na yo. Yo ni ba Bouma mwana Nicole. Sur au film. Au sala au gros comme un belle gros bon mabat donc au gros lingaté toujours raté bateau ba bon comme baza bande on a besoin projeter tout le monde doit normal té du fait que ça congolais sont pas bomi congolais tout ça faut être d'accord na monte OK donc je te dis que général Kanyama il faut kanga à partir de 18h il faut balokang police nationale pour les général Kanyama et ça police nationale 18h mineur ba moni na boutique na balabala ba kangiye eza moya ko tambo na caisse à l'état amende $500 pour mineur qui ne cache donc il faut parler na ayo ko $500 pour son mwana na au moins ba ba otambo la société na ba no ba otiza ba mpona ba viol tout le monde ba bimi ya mikuse ba doto mikiebwe pas comme la bateau ba SMS na ba Facebook na ba numéro ba doso ba dozo wa il faut ba interdire ba minero ba doso la rage na bon marché ba fa faire ce teka ba ntaba ba masanga ba terrasse za la kawana na nazo multiplier ba terrasse za la gouverneur de la ville na ba boumese na ba do partout donc ba trottoir ba tia ba doit les kaka et comment na ba ngana ba kanga gouverneur lo ba ne lo mokote boumese lo ba rappeler lo mokote ba chef du quartier ba lo ba rappeler lo mokote tout le temps, il doit avoir un makolo et comme il y a un kit, donc tout le monde a commis gang qui n'a pas de donc gouverneur le banet. Sur le tour de au Kabila qui est la majorité naïe, bus de remplacer tout le monde. C'est ça maintenant la responsabilité politique, place bateau, bateau failli. Comprenez? Tout le monde qui n'a pas de général Ganyama, Babé Kofi Aba, Ebola. A interpellé Kofi pour la guerre, comme Ebola. Et bon, si vous tes ordres de Salema Sikoyo. N'a pas de ba tambo. Ils sont la gouverneur de la ville. N'a pas de protecteur, il y a des ordres. Ou le ko canaliser bango, ko orienter bango, ko limiter bango, ko faire un espace ba exercer commerce ba zo sala wana ba taxi, ba zo aider peuple. Mais Batiki on a laissé aller parce que ba commis ba proche ya gouverneur. Ndeko Kovo Ngila est-ce que yo rigueur? OK. Rigueur na musala et ya okombola ke mututu akozonga l'ordre. OK, mututu akozonga l'ordre. Ndeko Kovo Ngila tozonga mamoke poto sukisa na sujet makam matali maponami ba élection. Ndeko Kovo Ngila lelo. Na répondre à question moko to tunaki sur qualité ya il y a candidat très rapidement. Au moins lelo même ngai na sina jouer une partie pour dans la carte fédération Nchangu Funa Mwamba Luku mais na jouer une partie à ma liste ba candidat député. OK. Mais nazana nous convaincu parce que qualité à député à ma politicien na mo baza mukie par rapport ya
homme d'affaires. Pour les députés provinciaux, on démoule pas voter comme sénateur. On est pas sénateur, non, pas gouverneur. Journaliste, animateur, commerçant, bato babima ba phénomène di banga, bato ba boire bango. Subitement comme mamango candidat à terrain politique. Oh ben élection yé pour na ba politicien. Yo za moto yé bana mingi, nde wilinde oza yo pour yé bana. So ba commission lelo député ko changer ni. Na ko yé bana no on changer rien. Tant que vous changez la teinture, santé, dans mon aspect, vous changez. Mais par rapport au rendement à peu, vous changez parce que il te faut un programme, une vision. Yo, bana, bo, ça, une mission, pour une position. Pour nous, bon, ça vient dans le micro, na bino. Pour le bureau, comment adversaire n'a pas, pour n'a pas yamba, yamba dans le micro. Vous savez, si vous battez, vous allez dominer. Invité sur la partie politique, nous appelons un espace. Peu mingi ba kimi comme état indépendant. Ba ton majorité belle parce que Ghana comme ba PPRD ba comme indépendant. Ba batumi ba wanga ba parti na ba. Wanga na indépendant. Parti ba comme ba indépendant, n'esprit ni. Au monde. Donc ce qui fait que ba parti politique mingi na ba républicain mingi ba sali musala na bango il y a sélection ba candidat madame monter. Ba ko privilégier ba pili petit na bango. Vous privilégier la masse na bango, vous privilégier la belle famille na bango, vous privilégier la famille na bango. Pour ça on a côté na bango ça la autopsie. Normalement yo ba candidat parce que yo oza pile petit ya CG. Oza pile petit ya boy. Oza beau-frère ya Kingani. Mais ba critère politique. Exactement. Ozo sala na yo ki oza la capable de défendre programme et vision politique. Mais tout le temps, on a thème à campagne. Pour autant, on a lève. Est-ce que yo ndeko ingila na mutuna mumba musu mutuna ya suka émission apoko alelo? Est-ce que oui, ndeko télévision za katango ndeko ingila est-ce que yo moko personnellement ndengozaona mapona mizoya ata utolo ne bandeli émission que l'élection en 2016 kozalate mais mamusu yo muto kozala surpris que l'élection ezali est-ce que yo moko ndeko ingila okomi bongisa pona l'élection ndeko oui ngai nazana besoin na mi bongisa pona l'élection ngata babida 48 heures l'élection bandi donc nana anniversaire na obangati nana anniversaire na obangati pour biso to simbi sentir ba champion du Congo. Comprendre? Nazana to sentir ba champion du Congo. Tozana ko la te bato ba uti awa. Un kadogo. Mutu a service national. Tant mutu oti kadogo, un service national, basali bilanga, muza te ba conteneur pour na bilango basalaka na nini na maluku bateka ngo ba prix ba soda baliaka kitoko bango ba détourna mbongo service national quoi un militaire comme ça azotambola un peu na ville ya Kisasa auti na likasi ya ile bakino bayambia comme si locataire quelque part abani ko déranger batou campagne nani bandite bakandeba ondeba melisa odoto bango tambulo na ba wewa bango tambulo liboso bandako batu dimanche le gars na moleka na oki na yote église na fandi na o déjeuner na salon anoka batu mo boyemba liboso lupango bazo yemba na bima o ba zombi to batu ba champion to kuma na jalo ebele mais pe champion ou champion quand lokola ne quand na personne exemple moko quand lokola ne ba lo baka bana zebola bana zebola ka batu balinga bango ti to la 2016 to la personne botika la ba champion na édition de Willy OK batu faut pas se préparer pas sentir wana eza musika ndeko ko foto komina suka OK président Tshisekedi aza convalescent OK aza calme na yibike ako intervenir incessamment OK par rapport à la situation politique à Congo ngezo okende akobima ko intervenir et puis retour na eza sur musika te pona Congo parce qu'il y a beaucoup à faire au sein de l'UDPS, il y a beaucoup à faire na Katia Congo. Donc à voter la longtemps libandate, à pour un temps déterminé, et na bandi tant comme on a souka et il va revenir ici
pour régler certains problèmes. Donc à ce niveau-là, Bato Bami Toumsa Mingite, parce que c'est comme si on installé peur dans Bato. Mais Bato Bami Bangate, ils allaient âge. Bato Palou Bangate pour âge à Gizenga. Bato PPD Bangate pour âge à Hérodi. Bato Paya IFC Bangate pour âge à Ken. Pour Bazara la génération âge mort. Donc, vous savez, Bangate pour âge à Vieux, mais tu as vu Gazali Wana. Les vieux intourloucables, donc. Merci de Kokovo Ngila, Totondio Botondi, Tokomina Souk émission à Poko Alelo, Toambaki de Kokovo Ngila, député national élu à plateforme 7 soutien Etienne Tshisekedi. Na il fallait plutôt qu'à version Yabandeko Wana Pambate, Bango va soutenir la peine de Etienne Tshisekedi quand il y a des problèmes tout autour. C'est qui Bango va. Yébake, ville à Kinshasa. Nous avons chargé à ville à Kinshasa pour nous remettre Tshisekedi dans l'élection à Kingaï. Au Bougnan. Et puis, les gens ont vu la guitare des agriculteurs. Donc, nous avons un problème, on a la loi, on a un papa, et t'as les mototés. Merci Ndeko Kovengila. Merci beaucoup d'avoir connu son équipe technique. Totondi Bino Botondi, Topesi, merci d'Andeko Tonton, merci d'Andeko Sélé, merci d'Andeko Gires, Hervé. Merci beaucoup. Merci à Ndeko Kovengila, Ndeko Koutani. Merci d'ailleurs pour Bolingo aux témoigner à peuple congolais. Il y a à chaque fois l'air champion pour. Alors là-bas. Ok. Les cocos tout est ligne. Courage. Faut continuer.